Matondo pa ina bino banlandi wa biso baso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu nkembo lokumu ezongolebele moko tata nzambe mobatele mokele likolo na se ya solo ete bandeko na ntango tokobeta sete mikolo nyonso na kombo ya tata nzambe ya solo mpe eza kosenga mpe bino bato boza koyoka biso boyeba ntango toya koleka oyo ezali ntango na maseki te l'armageddon bitumba oyo elakamaki ekosalema bitumba yango ekomi liboso ya porte na biso bisika nyonso tozali moto moko ta koloba ke azali épargné na bitumba oyo toza koloba butu na moi baoyo baza kolanda biso nkembo lokumu ezongolobeli ye moko na ntango tolobaki ke tata alobi zongela bandeko na yo lobela bango eleko eza ya mabe toyaki tobise bino alobi mololo ya suka ya kobetama mololo piololo ya suka ya kobetama bandeko bazalaki na zamba oyo bakendaki koluka tondolo oyo bakendaki koluka mayebo ndunda pondu na kati na zamba kolanda elengi ya koluka teke boza komona kaka elengi oza kokota en profondeur ya zamba ntango piololo ebeti zonga ebiso tobeti piololo bandeko bozonga mboka bandeko butu ekoti kolanda oyo nyonso akomona te ekosila te zonga nanu bandeko baboyi bandeko bakofinga biso balobi te biso tokota kaka tolanda butu mpe ekoti bandeko batikala kati na zamba babungi nzela bandeko bana so mikolo kongo nakanisi tozalaki biso nyonso towutaki ntango moko boye tozalaki bakretien na ntango baya kobeta bakoko na biso fimbo bakomisaki bango bakretien par la force e bakoko wana batikelaki biso héritage wana ke te toza bakretien toyebaki eloko mosusu te po ete bakangisaki bango monoko baloba teke banzambe oyo oyo bayeli biso eza ya banzambe alokuta ya biso bankoko na biso bazalaki nango eza nzambe so mpo bazalaki na communication na nzambe ye moko bakoko babangaki fimbo elekaki makasi me sikoyo biso toye na fimbo te toyobe na maloba toyobeli na piololo takopiolola bandeko mololo ebeti bozonga bandeko bakoyoki biso malamu nkembo lokumu ezongele mpa na ye moko tata nzambe ya mpungu tolendo oyo babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga na kombo ya mvulusi kimbangu na ntungunwa na kombo mama kipa mvita ndona nkembo kati na mabota na bino bandeko bana so mikolo kongo na kokota mwa parenthèse moko na ebandeli po ete nasinale eloko moko bandeko ebele baza koyeba te bamingi babengika mpo basala tomoni foto nde eza kodefile kote kuna balobi ke yo ozali na mama moko boyebo te bandeko botika biloko wana ndeko mwana yango sepele nango loba c'est bien bandeko oyo boza komona wana ezali la continuité bakretien continuité ya bakretien nde bezaleli na bango oyo bazalaki nango na bisika bawutaki bazalaki bamarabu bazalaki bafetichere bazalaki na bolukaluka mpo ete bazwa kibokonzi ebango wana baye na kati na lolaka ya oyo ya tata nzambe ya mpungu tolendo epai ya mvulusi kimbangu na koma mvulusi kimbangu baye na mentalité wana oyo bawutaki nango na baeglize nyonso baleka bisika nyonso bakenda mentalité wana ya soloka mentalité wana ya koluka ke biso toza leader na biso yeyo il faut to défendre ye so kotouche na leader na ngai kotouche na nzambe na ye te me na leader na ye miso balobi te so osimbi félix osimbi afingi biso osimbi kabila afingi yo osimbi fayulu afingi yo
politique wana na religion de même na religion ba bakoti komeka te ko la vérité mais ba yokaki to le bakiki to comme na tango o ba bengi air du verso o tango ya bosolo o nzamba lobi tango ya bosolo ekoki non se salamaki na lokuta il faut ekufa to lobeli bango et puis nzamba lobi loba bosolo po ete kombo boza kotanga kombo ya kimbangu kimbangu elingi koloba la vérité kimbangu eza eloko mosusu te elingi koloba bosolo la vérité c'est kimbangu ebongo bino boza na kati ya mensonge bino bolobi ke boza na kimbangu oh quelle confusion boza na kimbangu dans le mensonge boza na kimbangu na kati ya koluka balider oh biso lider na biso ya bbkm oh biso lider na biso ya mvulusi soki nani biso lider na biso ya église kimbangise biso bozowelela balider na ntango ndeko abeleli bino bamosusu nzambe batindaki lokolo bandeko no vérité batika kolanda individu balukanga nzambe batika kolanda moto aza na mposa mosuni ana posa kolia ana posa bozwi baza koluka bandeko ndenge balukaka na politique ndenge mpe bamosusu baza koluka na niveau spirituel mpona bonzambe na nsima ya nzambe aza kolia na nsima ya nzambe aza koescroke bato mais le ntango tokolobaka bandeko mosusu bani te ne touche pas mon guru kotouche guru na nga te bandeko bakomona wana nde pasi yeli bango ayiye batouche esika batouchaka te ngai nakenda kotouche esika batouchaka te mais esika bosolo nzambe atindaki ngai loba po ete bato nyonso bayaki na lokuta batambolaki na bamakambo ya nzambe lokuta e bakoti na kati na nsima ya mvulusi kimbangu na nsima kimbangu baye na lokuta wana oyo batambolaki nango bareligio nyonso ngai naza oblige soki tata alobi loba na kobanga moto ya mokili te noki mama moko alobi te tata wana aza soki kombo moko atie tata wana azoluka baposte mama keba fimbu ya kekele kobeta yo mama keba fimbu ya kekele kobeta yo moto oza kodefendre na kotanga komone te moto odefendre moto amatisa ye moto oza komona moto amatisa ye akoma na nivo yo yeba ye tuna ye akobisokena papa wana moto amatisanga nzambe ambatisaki ye me par canal na ngai nde azwaki mpifu makasi mpo bino boyeba ye donc nga nayebi ye ka mwa mie apart nzambe nakanisika mpe nayebi ye ka mwa mie alors totika débat wana allez clos biso toza bato tokoloba bosolo ya nzambe ata oyo ofingi olobi nyonso nakoloba mpe bosolo so nzambe alobi tanga koma moto aza kotanga ye alors soko ye na mangungu noke moto wana boye wana kuna boye kuna ngai mama wana nazwa vaccin yango na bata politique nayebaki bamenace dans un modèle na modèle wana tozomona bino petit bafourmi ya mike kolanda wana te soki ebisinga so mbala nsima omeki lisusu bokontinue baje wana basekre na kobimisa ya mutu na bino ya bato na bino bokokamwa ayebaki malamu koleka biso bokolela nakanisi kopanza mpe mangomba na bino wana na oyo nga nayebi na bombi na fani nie soki bolandi bomeki lisusu tokobimisa bapolele oyo ngomba na bino bozolanda na baguru na bino bakomona ke mayele esili bango mpo basekre na bango avec image à l'appui bokolela na promettre bino boyoki ale bokanga monoko bosakana koma papa sayala te basakana na komo mosusu te bakomo nso basakanaka nango te bosakana bomesana na biloko na bino balisanga na bino me na komo ya papa sala bosakana na ye te keba na bendi mino matoi. Alors bandeko bana some kolo Congo tokoti na mozino ya actualité na biso o toyaka po ete liboso toyaka tolakisa bandeko na biso toza banani tokokende wapi ba distraction tolingana biso yango te fanatisme tozaka nango te o nga mutu ya mutu boye epa nange ezalaka te o meme na politique o na nini nazalaka mutu ya mutu te nga nazalaka moto na nzambe tata na defanda kobele tata na defanda kobele mfulusi kimbangu na defanda kobele mama kipa mvita moto na defandaka ye te na defandaka bino po ete bozobundela oyo bakobundela oluka vérité nakosa bino la vérité po ete bokoya na libulu te ya soloka oyo bakosa bino banda na niveau ya bakretien basala yango ebongo lelo na kimbangu bokepe kaka na yango ndenge moko na bakretien oyo ya biso boye oyo ya biso groupe boye kele bobungi bozosala kaka mosala oyo bato oyo ya edom bayela biso bozokontinue me mosala soki boza koyeba te kimbangu aligi yango te
Kimbanga bimisa ba féticheur bato miyibi abimisa bango bolumbu libanda. Volus kimbanga bimisa bango libanda, kimbango dan tungura bimisa bango libanda. Et bon pongala bimisa bato na bila libanda et ko na ko jitete na ko bimisa bango ce qui tata lobi. Natondo. Alors tango mayele na biso makasi na biso esilinde oyo tata nzambe ya mpungu tulendo epandi. Tango yefwene. Tango yefwene bandeko silence oyo sans réaction, sans mot à dire. Oyo nyonso abandon total to komona bandeko bakotuna toza kokende wapi. Silence toko comprendre te bato nyonso mayele sili bango. Ben oui, effectivement, il fallait mayele sili la bato nyonso mokili. Bino boli ba guru na bino. Bon le bel bat. Ba guru bino ba qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment où ba guru na bino bozo ko ba biso leader na biso boy. Biso na groupe biso leader boy. Le ba bo solo te. Pour ni ba kimaki. Pour ni le ba to katsa mo ndo le ba kimaki. Pour ni ba ke oui, to lingi ne to laksa bino. Ndenge walongwa na kati na makambo boke de kozo pouvoir kimbangu apesa ke pa ya koko wala. Pour ni ba kimaki. Ba kene ko zwa ngote pour nini? Bon bakike avant boya zala makolomi bale na kati. Soki lokolo moko na kati kongo de banda boya te bakendaki bakimaki te. Papa maman bovana nia to bomba ba secret mususu eza pe tina moko te etali bisote bango moko bayebi ni na lobi par là. Voilà bande ko bana somme ko le Congo l'air de l'éternel a sonné oyoke il faut assurer biso esengeli to sala nini. Tosala nini po etela tango oyo mayele na biso bato esili ekomi siko mayele na tata nzambe ye moko atelema po ete adefendre biso alakisa biso bosolo nini esengeli po ete tosala na moment oyo bato nyonso to bakomi na problème. Mais ezala baaméricain, ezala baanglais, ezala baallemand, ezala tout le monde mayele na bango ekomi kotape bona komi kobeta bona nani po ete batiaki tembe na nzambe tata batiaka tembe na tata nzambe te. Pour babosanaki badoni mosusu balobelaki bango. Mes chers amis bandeko tolobelaki bango tolobi eke l'air a sonné na bango tiela bino video moko tata moko anglais alobaki ete bango bakomi na suka ezali lokola ntango badinosaure avant bakende bapesaki bakri ya makasi na mokili baboyaki kokende. Tolobelaka bino bokeba na bato boza kolanda mingi basimbasimba biloko mabe bokeba bautilize bazo baame na bino bato wana baki banani bapaster bareligieux bato wana baki nani bapoliticien boye bino bozocroire ke azolakisa yo nzela ya politique nzoka te akomema ame na yo azolakisa yo nzela ya nzambe akozwa ame na yo nazoloba yango très bien bana mama Congo bana nzambe tata bolandaka na bokebi nyonso keba kolanda bilanda te. Bon alors bo bazo kolanda ngai na senge na bino boyeba réalité vérité oyo babombelaki bino. Alors cycle à temps o balobela bino te nazo lobela bino bolanda nga très bien attentivement. Cycle à temps mingi ezalaka ne to uta koleka na tango ya poisson. Tango ya poisson esali 8 siècles ya poisson, mensonge, moyibi, soloka, Edom, Lucifer azalaki à la tête asimbaki yango. Mais tango wana esilaki tango ya poisson tokoti na tango ere ya verseau. Ere ya verseau ezali ere ya kimbangu. Qui dit kimbangu dit la vérité. Ere ya vérité. Tata mama si landa bien comme ça qu'on transmette pas mbana na yo po ete babunga nzela te. Tokomi na ere verseau. Ere du verseau ezali temps ya vérité. Vérité pour l'Obama mingi ya bongo ba secteur la kobima vérité l'Obama mingi to lukango wana ya connaissance ya koyeba connaissance koyeba so koyebite luka papa le même non ça era mensonge te ba conseiller biso na histoire na géographie na makamikanda na ba nini na ba bible ba komela ke biso makamolo kutame comme era ya connaissance to luka connaissance tezali era ya unité momoko la biso bo nyonso toti kosofrir oyo satan asali biso na bomoko unité toza bomoko mpo tozala makasi. Alors toza na ere ya libération. Tango ya libération yango ekoki mpo ete bablokaki biso pendant 8 siècles bonotaka yango toza na tango ya libération toza na tango ya nini toza na tango ya conscience. Il faut que moto azala conscient na oyo azolinga asala
non sans s'engager nango zala conscient tata maman bola nanga très bien to comme na tango nini il faut to longola ko banga to longola père to zasuna ko banga te peut bango ba yela ki biso ko banga et donc ba yela ki biso ko banga na ba serviteur na ba colite na ye bo banga peut bo luka nzela lola bo banga sino to ko ba lui tata dobi era verso longola ko banga motu na yo. To comme na oyo ya humanité vrai humanisme comme mutu a respecter muningane mutu tango ngonde ekoki oyo to ke le nouveau monde arrive monde ya sika eza koya yango tuza ko vivre yango eza ko komela biso. Alors il y a innovation oyo équilibre fezala équilibre entre bateau ezate mutu moko yibaka ba mususu bazalaka na pasi balelaka ntango wana to na osuto comme na air mususu oyo sengela biso donc to senga na bino to telema réveillez-vous pote mulolo yango na kopesa bino nzambe apesi tolobela bino. Alors nyonso wana bandeko tolobi ke personne peut arrêter ce temps. Je dis bien personne. Mutu moko te akoyi ko arrêter temps auto comme nango. Alors ke te na lena noté na yibi na noté na détourner na toto zonga nsima jamais. Toto kende de l'avant. Voilà. Matondo ba kera bino matondo ba like na bino matondo na na posta nango parce que on a pesa bino eza lokola eloko moko botika na kata mitema na bino botrasme pa bana na bino bono la complexe zek pa na bango o ba yeba te bana kala ba mesana ko kende alamuki na tonga bike dimanche na ko église alamuki na tonga bike lundi na ko kena musala so na musana na ndako na vandité boye bango ke to comme na temps mususu wana za kita mensonge o to comme na temps ya vérité. Alors on attend en vérité et je luka nini to luka moyen to yeba mibeko oyo nzambe ya tia na kati na mokili le vrai mibeko les 10 commandements te mais le vrai mibeko nzambe tindaki bolingo mibeko on peut misala chacun de vous a tsango na mutuna ye. Alors voilà bandeko ba oyo mbato nyoso ba yaki na mensonge ta mensonge soute bato na nyoso il faut tomber. Il faut pas tomber, il faut quoi et continuer. Voilà. Oyo to seki bino ke makambo nyonso o eza koleka na kati na mokili bato ebele bayeba ki yango te et voilà na kanti oyo landinga très bien à comprendre tant nini toza nango ya ta maseki lisusu te. Alors mes chers amis, bana Congo, bana mama Congo, o nyonso to sabino ke makambo ezali kotambola ndenge sengela ke tambola te pour les autres. Mais pour na biso makambo za kotambola ndenge ya malamu pote nzamba za kati na biso. Alors babanya Wanda lelo na kati na bango baza na kati na Kinshasa. En ce moment je vous dis baza na kati na débandade. Ba yebi ke eza ko yela bango mabe et ba créer eloko moko balobi tokotia doute na kati ya mitu ya bato nyonso baba bien que les doutes profitent à l'acquise. Alors Congo bange epa na bango bakoti ko doute na badansto akufi te azali te la peur. Et comme si bango bakanzi ke toza na bite so balingi susu balamusa baya ba créer susu sozi mususu to pe ba créer robot mususu pour être remplacé to éviter mais to éviter ba témoin gênant faut ba liquider bango to bike makambo les amis. Alors mes chers amis, qu'est-ce qui nous arrive? Dans le moment na titre na biso du gâché to sali 7 ans au pouvoir, on n'oublie pas to tchangona no panzi ce qui s'est passé avec Hippolyte Kanambe qui est un Tutsi Rwandais. Totie Bangona Mopanzi n'a pas tout ce qui biso depuis 1997. Bayela qui biso le combat libérateur. Alors, ce qu'on vérité que bazaki na libérateur te bazaki bato engagé par l'empire Imatuti pour te ba kota biso na kati na confusion. Alors te koyeba yango. Alors, moko na kati na biso abimaki alobi bandeko bosunga ngai po ete nazwa le devant po ete tobengana todeboulone bato oyo tozwa tocontinue mboka na biso totonga mboka na biso po ete ngai naza na expérience nayebi kotonga mboka mpo navandaki na Belgique po ete tovandaki na poto toza badiaspora soso kiti na ne toyeboye soki bosungi ngai nazwi poste en tout cas epai na ngai bokokamwa. Ah bon? Tu es sûr de toi? Oui, nasir parce que na expérience. Et pas ya papa n'a pas une expérience. Papa n'a pas l'accès à la politique. Donc, nous n'avons n'importe qui. Donc, ça veut dire que faites-moi confiance. Beaucoup de monde a reconstruire le mboka, le système boulot tout pour être oh baza bapaya.
bah père va penser que pouvoir voilà tout le monde 7 ans au que conclure nango et ça a du gâchis total. Kinshasa est comme plus que poubelle. Kinshasa est baby. Autrement quand c'est un Quinois, autrement quand c'est un diaspora, autrement quand c'est que moto papa na ye azaki une expérience politique, nous avons raté zalaki mensonge et zalaki na kata partie ya ba menteur. Oyo kesi ba baby c'est biso mboka lelo ko mona ke Congo et baby. Mais bande ko tant to ko lobaka makambo yo to ko mona ke bande ko bele baza ko yeba te lelo Chilombo, Félix Antoine Chilombo a installé 7 ans au pouvoir avec un bureau parallèle de tout Rwandais. Est-ce que Chilombo a yebaki angote que na kati ya bureau na ye 7 ans oyo avandi azali cohabiter avec de tout Rwandais? Je vous dis déjà la réponse est bien claire que oui. Chilombo azaki au courant na nyonso ayebaki à qui il avait affaire. Donc avec affaire na batuti Rwandais na empire imatuti oyo bazana bureau parallèle et pas naye. Donc Fati Félix Antoine Chilombo fait semblant il y a kolobaki non ayebaki te il faut na déboulonner bango. Alors nabise bino ke Félix ayebi nyonso ke batu wana bazana kati na ndako na ye na résidence na ye batuti bazali na mbetu na ye batuti bazali o bazali baza kolala baza kolambwa mikolo nyonso. Mais pour nini naza kokosa ba congolais? Pourquoi ça la vérité te liboso ba congolais? Alors bande comme sous ba retourna mais qu'est-ce qui ne va pas na motu ya Félix ali ko la vérité te et pas ya ba congolais? Alors to lito sala ba recherche to vika moi image moko et koko pesa biso kama makanisi. Pona nini lokuta? Pona nini bande ko le baka lokuta kaka lokuta na monoko? To bi baza ba frère ya batuti Rwandais pour te bazo ko cohabiter ensemble pour te solo toyoka ke batuti Rwandais ba prendaka bana na bango ba prendaka bana na bango mensonge même na kati ya ndako. Donc moi na botami ba bani ko laxer boso mensonge ndenge na kokosa. To quand je l'ai vu l'image moko il y a un autre frère Muluba Kasayen a levé le biso tokai Balumba bazana bazaka ko accueillir hospitalier malamu okamba pe mais eloko moko lokuta akosaka mingi nazoyebisa bino 90% oloba bato 90% ya bato lokuta nde nazali koyebisa bato nazoyebisa populaire keba na bandeko na ngai. Voilà. Ngoyi Kasanji alobaki yango alobaki ke monsieur procureur ke bana bandeko na ngai baza bato na lokuta bato na soloka bato na lokuta qui dit lokuta dit moyibi dit kindoki. Alors voilà kindoki na lokuta et sangani avec des sacrifices à bandeko ba bomi et voilà la situation ya bato na lokuta et sikanini oyo baza ko mebiso na kati ya Congo bandeko ko kamwa toyoka kaka détournement. Congo, ils ont marché bien. Nos amis Kasaïens, faites beaucoup d'attention. Hier, l'émission de lui attention, ce que vous êtes en train de faire au Congo, beaucoup foot est trop cher. Ce que bino foot est banana bino foot est trop cher. Na le bela kibino, dans la kibino. Alors, ba mingi na carte na bino ba yebite que il y a un salaire pour tout. Nous se bastra na carte na oyo ça na kati ya mokili salaire nango ezalaka otrahir surtout la trahison ya nation ezalaka na salaire nango n'expliquaki bandeko lobi ke tozo exemple ya bao batrahisaki mboka lokola bacombe tomona ke salaire na ye ebembe na ye etikala na Algérie tomona bato batrahisaki Congo lokola Mobutu tomonaki salaire na ye ebembe na Maroc tomoni bato batrahisaki koleka lokola Etienne Tshisekedi et même les na Congo te et na Belgique na kati na bakavo ba sundola ngo kuna nyonso wana boko mona ezali nini pona kozanga oyeba nini importance ya mboka o trahir mboka ko trahir yo et ko sanza yo. Alors quitte à vous to sengi na bino bokeba bandeko na biso o nyonso baza na kati na lokuta o nyonso na kati na moyibi na détournement bozo se trahir bino moko na bana na bino nazo ko kebisa bino bokeba nango o bazo mona ngo ke eza nini mais ba conséquence nango ezala kalou po ete ya solo na tango ekoyinda soki yozate bana no bato bakofuta yango o bakosambwa koleka yo ekozala grave encore kebisaki bino ke Chilombo aki na pouvoir toloba mwana nganga na lebela bino ni
Chilombo kosambwa Chilombo kosambwa président moko te na mokili akosambwa to pe asambwa koleka Chilombo akozala te akozala unique na ye bo ndimaki ngate bafingaki nga lelo basalaka te bakima me nalobaki yango boza komona kosambwa Chilombo azosambwa nalobelaki bino Fayulu bokeba na Fayulu bakende kosine bakor na Genève politique bazosala eza politique ya libungu ya mbongo baluka mbongo bokeba na bango nalobaki to te nalobaki bo bayokaki eza malamu alors bandeko nyonso tokolobela bino oyo aza koyoka eza malamu oyo abwene koyoka tokotala ndenge nini ekoya mikolele ekoya mbala nsima po ete ya solo nyonso ezali koleka bato ebele baza koyeba yango te lobi naexplikaki bino meme dialogue nazalaki nango na ndeko moko na groupe oyo Kasaye azopense ke oui mpo na ye il faut faire que ça mindele acha banko premier ministre tout pour être bakamba Congo pour être andibaité Congo et ko koma boy mais aboseni que 7 ans au fait que ça les a gâché 7 ans sali c'est-à-dire que après sa faute il a mututé 7 ans de Félix au pouvoir, ne connaît mutu moko se justifier la ngote que non on était bloqué quelque part. Bon, yeba kite ba kana ngo leka a de boulona ba kima ba politique na mena ba de connaît ba on so ba kima ba tike le terrain vide moko. Asali ni tala de ko vivre na ba poto na santé na ba ni ni kolo na ye mutu moko kin tsasa lelo eza poubelle. Voilà ndenge nini oyo eko salama. Alors na kanisi boyebi yango bien que mutu moko a s'échappé na kati na makambo to kolobela bino azate alors bandeko bana some kolo Congo tokende na molai na ba oyo nyonso ezali koleka na mabele kolo Congo les juiceurs ba juiceurs autre c'est bino ba finga biso ba que non arrêtez de nous qualifier de juiceurs mais baza ba juiceurs pote ya lelo même na ba mindele ba komi koloba oui ba congolais toujours comprendre te toujours ki mange moko oyo bandeko na biso batindela ki biso to lukana to yeba to landa biso na bino image yango ezanene bolanda. La République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco, avec nous pour en parler. Pierre Desorgues, bonsoir. Bonsoir Lisa. Que contient ce projet? La RDC va poser ses couleurs, son nom sur les maillots de grandes équipes européennes et visiblement cela commencerait par Monaco. Alors le ministre des Sports Didier Bundimbu s'est rendu, il est en visite à la Turbie. La Turbie c'est le grand centre d'entraînement de l'AS Monaco. On peut voir sur ces images qu'il a postées sur son compte Instagram. Alors un premier accord a été signé le 10 mai dernier entre le ministre des Sports et le directeur général du club monégasque. Alors on ignore un peu le design du futur logo, mais l'idée ce serait que les joueurs de l'AS Monaco en Ligue 1 ou en Ligue des Champions portent les couleurs de l'RDC sur la veste, sur le manchon de leur maillot. Et puis pour les joueurs du centre de formation, le flocage sera plus imposant. Alors l'idée aussi c'est de promouvoir la RDC sur les comptes sociaux du club monégasque et il y aura aussi la possibilité pour les athlètes congolais de venir s'entraîner dans les infrastructures du club monégasque. Bandeko nangai bandeko na kanti makambo yo esali bato ebele passe c'est depuis le mois passé oyo Didier Bundimbu akenda ko signer l'accord sponsoring na FC Monaco. Mes chers amis, vous les Kassayens, est-ce que vous avez raisonné dans vos têtes? Qu'est-ce qu'il y a? À part Kaka, est-ce que vous avez quelque chose dans vos têtes? Congo, niveau infrastructure, zéro. Naba terrain, naba nini, zéro. Niveau traitement sportif, zéro. Baklet na biso banani ba jouer banani bakenda ka voyage à gauche à droite déception mbongo ils ont raté mais mbongo Didier Bundimbu andimia kele ko sponsoriser FC Monaco bandeko eza oyo eza nini bandeko tout na biso na bino tout est-ce que bato ba resonaka lokola biso est-ce que baza bato to baza belima bato baza au pouvoir avec Chilombo baza bato lokola ngana yo to raisonner que ce que je suis en train de faire na rendre mauvais service dans la nation nanga pour être nation nanga eza ba na makambo tout mais ozo qui ne sponsoriser FC Monaco oyo bana ba milliards
Un pauvre qui dit non, 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 n'a pas nourrir yo riche, y'a qu'à nourrir yo, pour être n'a sponsorisé, lui non. Raison est nini, on a pour attirer les investisseurs. Mais vous êtes des malades. Est-ce que le Congo a besoin d'attirer l'investisseur? L'investisseur, au niveau pour attirer Wana. Na kaka na télé pour mon qui visite tout Rwanda, y'invité, n'a pas pour y bambon à l'État. Si on peut loba que non na kepele na sponsorisé FC Monaco pour la mine comme match valeur de l'équipe na binote on vous en a Kinshasa pour être le lot ba joueur wana ba bénéficier pe ndenge ba joueur à FC Monaco ba zo ko bénéficier nango. Vous êtes des malades. Vous êtes des voleurs, des bandits. Ce sont des bandits parce que vous ça là encore. Et bah qui va jouer, bah nani, bah congolais, bah support bango, et tali bango te. Mais c'est votre argent, vous, mes frères, mes sœurs. Bon, on a bien besoin de sakana nango. Bah t'as tombé au bazar bango te. Depuis le mois passé, n'a pas de mais c'est quoi? Oh, bateau, bah loka bango, tu peux kaka, espère qu'ils m'ont yé, les gens bango na mutu, et bah zo kriaka, bah situation nous peut être bah yi bambongo à l'état. Et voilà. Et c'est grave. Pour nous, 4,8 millions de dollars, il faut verser dans FC Monaco. 4,8 milliards. Cet argent-là, il faut que tu même stade, non? Na Kinshasa. Et qu'on supporte une formation, va jouer. Et qu'on regarde même l'équipement, va jouer. Si vous voulez sponsoriser pour que vous tchakaka, comme on drapeau, na terrain, vous êtes des malades, vous êtes des voleurs. Comment vous marcher avec des voleurs pareils? Voilà, mais comment on a sonné le Congo, alors vraiment, on a évité la visibilité à Congo. Quel Congo, la visibilité dans le sport, dans le football? Vous avez sponsorisé et que pour les gens, il y a un milliard. Donc vous êtes des malades. Franchement, bateau et bazar, bateau, on peut sa confiance. Vous espérez encore quoi? Vous espérez ni sous et pas y a-t-il l'homme avec ces gens? Vous espérez ni qui a reçu le miracle? Ah, attendez, beaucoup moins de miracle. Nini, Oyo Félix a reçu la bino. Alors, mes chers amis, Tokei wapi Tokei na katina bamboka des hommes intègres. Na katina bamboka des hommes intègres, Toki kunake Oyo motomoko ya munene, Oyo les karateka akiti kuna na Burkina Faso. Akiti na Burkina Faso, akeko beta tolo kuna lobi, oui, ngai mutale boso na kiti na kati na Burkina Faso. Akiti bato bako kamwake ndenge nini le vieux oyo akiti na kati na Burkina Faso monde eza ya ko baluka. Alors mes chers amis, King Jong na kati na Burkina Faso bozo komona la force ndenge nini Ibrahim Traoré travail comment doit kubanga été c'est devant vous hein? Bozo mona liboso na bino ndenge azo ko salve fort ndenge nini Burkina Faso le pays ba pays à AS ni za ko avancer ndi ba pays AS za ko mata ni boso na bino bozo na quatre la distraction bozo na quatre ba aventure Congo eza ko plonger kaka dans na ba bêtise mais les autres bazo monter na miso na bino et bozo wana ka pour les débats inutiles na ba chaîne na bino ya télévision makambu sobo bozo ba créer bino situation albo beno commenter ngo mais Congo eza ko tika la sima bana baza ko lela nzala ba kufa nzali kolo na bino. Vous avez makambo za kosala. Voilà bandeko eza ya pasi na mawa komona ke onyo stoko vu na ona kati na kolo Congo eza ya pasi po ete ya solo ba ko changer ka eloko moko te po ete na kati na bango kimoyibi ekota na kati na makila ata to bundi ata ko sali ndenge nini kimoyibi wana o ekota na makila ekobimaka jamais. Des centaines de millions de dollars chaque année. Ici la bolimbi simoke tozongelango politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019 avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. C'est grave. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi.
57 millions de dollars détournés pour le projet de maison préfabriquée. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés aux 19 détournés. C'est votre argent, vous. Les criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin. C'est votre argent, vous, mes frères et millions de dollars pour le projet qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise ? Où est la vérité ? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbujimayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est total. On voit le lac là-bas. Dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbouji au Kazaï. Mais c'est ça, Bandeko, Kolanda, nous sommes comme un petit lobby, pour la Koyoka, Evro, nous sommes au Chilombo, à celle avec ses amis frappeurs. Ba frapper ba sali ba détourner mbongo nyonso oyo mabele kolo Congo me bino bandeko na tango zoko ango et sali bino rien ba et ça on ba yiba partout et bon kana Congo ba yiba oui ba yiba partout ba tinu ce match musulman bini hein un Libanais qui détourne 18 millions de dollars et un Libanais protégé par la police nationale. Botal image. Voilà, si les Libanais que vous voyez la protéger, on va que moi, on va protéger. Voilà, c'est ces Libanais-là, il y a des moutons, Azali, na base à détournement, il y a 18 millions de dollars. Comment sommes-nous arrivés là? Donc, c'est-à-dire que les Libanais a détourné Mbongo, a approché qui avait des Mbongo frappeurs. Il y a une fois bien on est frappeur. Avec le ministère, il y a le France, na primature, na présidence. Non, na fourni bino ba armement nyonso. Bo pesa Mbongo. Ba bimisi 18 millions, ba pesi. Allez, les gars, tour na tour te, Mbongo ba frappeur. Na osani ngapa, tika na bête na frappe na. Allez, les gars ont frappé 18 millions et Yewana a dans la nature. Allez, donc les gars libanais ont frappé 18 millions de Congolais. Tout le monde a dit Jamal, tout ça. Ça, c'est le repos à Congo. Et il va nous pointer à Congo, il va y avoir distraction. Il va y avoir distraction, il va y avoir la man. Nous avons la man pour aller. Mais il y a que bateau va se comme va conduire, va se détruire le mboka. Pour la bangote, va conduire. Et ça faut en Zambie. Et ça faut en Zambie de Moutou, azo salama bien poété, il y a solo, pas au Togo aux Alangote, et Sengeli, Nzambe Moutou a rectifié, bâtir naïe.
Alors tokotala ti wapi tokosuka na makambo nyonso oyo eza kolanda biso na kati na mabele kolo Congo. Donc voilà, eza ya pasi na mawa ya komona te ba congolais toza na kati ya gidiba, mais quelque part les autres en profitent pour na ignorance na biso pour que toza na biso ba bolole. Alors bandeko bana sumi kolo Congo tokei wapi tokei na kati ya makambo nyonso eza koleka na kati ya ba accord oyo entre Rwanda, RDC na États-Unis d'Amérique. Donc le mec qui bino tozongela bino encore. Biloko nyonso eyeba ke bele ba yebite na kati na biso na pesa bino parce que beaucoup vont bien comprendre cette histoire. Ba force nyonso négative oyo ya na Congo. Kobanda na ba AFDEL, kobanda na CDNP, comme nyonso boyoka o ba M23 o AFC nyonso. Bato ba créer biloko wana, ce sont des Américains, les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux allemands, saxo anglophones, saxo anglo. Bango ne bato ba créer biloko wana. Ba créer ango pour na déstabiliser Congo. Et à dire façon que ceux qui sont calme, tous au Tonga, ceux qui sont calme, tous au radar, ceux qui sont calme, tous au sécuriser la frontière de la Bissau, il faut mettre mon boulot en interne. Bâtir mon boulot en interne, moi je contrôle les actes. Et en plus, il faut mettre des voleurs à la tête du pays. En mettant les voleurs vont commencer à prendre, à voler, et aussi ils en profitent de voler 1000 fois plus que les voleurs na Bissau moko na Kachamboka. Les voleurs wana nyonso baza na kati na Congo en complicité avec les Occidentaux. Alors, bakay biloko wana tout pour maintenir esclavagisme, maintenir système na bango d'occupation na kati na Congo. Alors, si comme on dit que il faut mettre fin à ces mercenaires, à ces groupes de rebelles au Congo. Bango ba créer kiango ba yé comme ba trouver ba zoa. Non, toko sa bango vu la situation que nous traversons maintenant. Toko sa bango ke toujours cha stratégie à sika toko cha ndenge nini toko sa bango ke oui toko geler M23 na AFC toko benga na bango toko cha bango à part et après to signer ba accord biso na bino moyibi wa mesana ko yiba mais na zo ba te soki Tshilombo na yebi dans le passé soka bango zo attend à part Mambo à part qu'on mette Jack Daniels, ce qu'on nous attend, le fils de la même qu'autant même un livre histoire. Il y a qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé en Somalie, en Iran, Irak, dans pays où on a est-ce qu'il y a qui en tout est. Là, se pose vraiment ces questions-là. Franchement, mes chers amis, je me pose des questions. Est-ce que tu l'as eu vraiment le temps? Nous avons condamné au niveau académique, tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Mais tant qu'on découvre culture générale, de savoir ce qui s'est passé dans un pays, par exemple, un pays autant que pays en Moyen-Orient, et là, on est les cas. Pays où sont des ordres, tout dans le monde. On a des ordres dans le monde. Banani bacha des ordres dans le monde. Est-ce que Félix Antoine Tshilombo a y a des Cambouana que des ordres dans le monde va créer un mot et ça américain na évité. Bandeko Oyo a Félix Tshilombo bien de près n'attendait la bino comme moi qu'exemplaire. Guerre tout les cas dans le monde. Alors, na Japon, tout le monde dans le Japon. Le 6 au 9 août 1945, les américains ont bakene ko chamobulu na kati na Chine na Japon na Corée bachaki mobulu na Guatemala na 1954 na 1960 les américains na Indonésie na 1958 na zwaki mpona tangela Tshilombo akolobaki non ayebaki yango te baaméricain baza bato asike mpa na ye na Indonésie na Kiba 1959 1961 bango na Congo na 1964 chez nous ils étaient là c'est des désordres bakei na Lagos bakei na 64 73 bakréé des hommes donc pays nyonso ba Cambodge ba Vietnam ba Grenade ba Liban pays nyonso ba Libye ba Salvador nyonso ba pays nyonso liste moulaï à l'origine ba trouble nyonso dans le monde ce sont des Américains. Mais est-ce que Félix
so lingi pour benginga na tsuka liste en mobimba na tinelo yotanga. Est-ce que vous avez la connaissance que bateau va semer des ordres na Congo, ce sont les mêmes gens que tu vas signer des accords avec eux, des semeurs de troubles. Bateau va semer trouble dans le monde entier, américain. Le reste va signer avec eux, va changer, posant ma sang vert, posant ma kila vert, ou il y a jaune, pour ma kila ba ou mes chouchous et zaga rouge. Comme ils disent, bango so bazana makila rouge, yo zana makila vert, yonde makila na yonde, o bango ba yoga ke oui, to yokela ye, po ete to signer ba accord au sincère na Félix Tshilombo po azana makila ya rouge ya jaune. So bandeko bo pesa na ba conseil, nous va pemer na Tshilombo. Voilà bandeko bana some ko Congo, ya ko mona nyo to ko mona na kati mabele ko Congo, et ya ko sala soni passe pe mawa, ya ko mona cette situation que nous traversons aujourd'hui, ba sans vert pour na bango ba monique, ba ko résoudre le problème ya Congo en partant en alliance avec les Américains. Ils se moquent de vous. Dès que ba ko respecter binoté, ba yebi que vous êtes des voleurs aussi. Ba yebi que vous êtes des voleurs. Bazo sakanana bino. Voilà bandeko bana some ko Congo. Alors na kanisi Félix a yebité to apprendre que monde multipolaire est là. Ce monde multipolaire ezali monde unipolaire qui est américain mais quand vous avez un monopole. Rien. Nous sommes maintenant à l'ère du monde multipolaire. Or que l'Américain va sur un mot à dire dans l'utilité. Ce sont les Israéliens qui continuent, dans monité Iran a frappé Israël. Anti-dérapel, n'a rappelé yo. Ce qu'on a comme le Tumbaya, Iran a comme bête à Israël, yo le bagui qui se touche à peuple israélien, peuple dédié. Yom de yo. Mon, quand toujours côté Batmazo que le Félix est opposé. Côté Batmazo on a réelle réalité, mon qu'il y a en opposition. C'est ridicule, mes chers amis, et ça ridicule. Pendeko, c'est à vous, hein. Parce que vous avez un Cameroun na Congo, vous avez une blague, mais la réalité que ma Cameroun est à Congo, et ça passe. Matondo, la bakère, bino like, na bino matondo, tu sais que l'air averse, comment qui, balbaki que fin hégémonie na bango américain wana, et comment qui, fin hégémonie na bango ezali, et yango toujours vivre en baza surtout na domination te, bana suprématie te, et ça tombé cadik. Ouais, ça veut dire que, comment on appelle, que l'autre l'appelait, la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est échouée. Parce que il y a une confusion. Il y a une bête de l'événement. Il y a une maladie. Il y a une bête de l'événement. Il y a une maladie. Nous sommes rasés. Il y a ça dans le monde multipolaire. Il y a qui en gros et Félix. Ils ont enseigné rien. Même si Israël a force, mon monde entier a touché Israël, par terre. Est-ce que vous voyez, vous avez une image ou pas? Vous avez tout été, nous avons Israël à Zawak. Vous avez tout été bien moko, que nous avons avec Israël à peuple dédié. Vous avez compris un côté, sioniste. Vous avez karma et Nzambe, au bassin de Gaza, vous avez Nzambe frappé Bango, et bien vous avez Bangote. Alors, bon, continuez la blague, donc, mes chers amis, c'est la haute diplomatie. Voilà, Félix, la diplomatie, Félix a ça là, et voilà, à mettre Rwanda par terre, Félix a tiré Rwanda par terre, Félix a joué ma carte, moi, ignorance. Félix, parce que les autres changent de stratégie. Les Occidentaux, c'est fini. C'est fini avec le système. C'est fini avec leur monde là, hégémonie. Comme une area verso. Area verso, mensonge au lécaté. Il y a un moyen d'attraper Bango. Alors il est temps pour la Bango de toucher une stratégie dans Mboka Bazoba. Tokosa Bango que oui, tu n'es pas la bino, tu as signé d'accord. Allez, Rwanda, attention, hein. Allez, M23, allez, AFC, taisez-vous. Allez, c'est du mensonge. C'est-à-dire que les autres, on a un monde où soit pays, mais chez nous, nous sommes encore à l'ère du poisson. Au Congo, nous vivons encore à l'ère du poisson. Parce que mensonge, détournement, vol, escroquerie, frapper, au pouvoir, dans le kouta, comme une ère versoté. Continuer. Et avec les religieux, vous les religieux,
bateau bazot na monde na tango e monde comme est la vérité mais nous vivons encore dans mensonge na ère à poisson bozo mona nini bako sa bango babi na bango tout sorti va passer expliquez-moi un peu l'ère du version c'est quoi ère du poisson c'est quoi ayebité fait l'hégémonie occidentale ayebité et bon on parle de la ONU alors le blanc non non regardez tangalanga verset biblique tangalanga no kuna na mache kelenge ne sobe ko lukanini tangalanga na liga le bakinini oh nous sommes na tango mususu nouveau monde là tu nous kuna molingate on a makambo ya kala bakoko na makambo ya kala oh mais comment vous ça besoin dans la Bible kaka na verset biblique ya kala bien beau créer à ce comment besoin comment ya ce kaka regarde le monde que nous vivons aujourd'hui regarde ce qui s'est passé na Libye et ce qui s'est passé en Afghanistan na 2000 autant le bela bateau réalité de ce que nous vivons aujourd'hui nous tombons à Congo pourquoi pour le nid bandeko bazo lia bien te pour le moment baza na kati ya zamba pour le baza vivre bien te ya bato yango boteya bato réalité koteya bango oyo baphilistien oyo basamaritain oyo kuna na mboka boye akatiaki na mai atambolaki boye teya bato réalité ya ce qui se passe actuellement que oui nous vivons ça à cause de ça à cause de nos comportements à cause de notre mentalité nous vivons ça c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je demande à tous ces serviteurs de Nzambe. Basala yango. Nous venons à la réalité de ce que nous devons vivre, ce que nous vivons aujourd'hui. Pour te battre, nous va comprendre que Mindel va kosa biso, les hommes ne pas dominer sur biso. Alors, yo, au moins qu'on la biso yango. Alors, donc vous avez contribué, vous avez compris ça Mindel pour te garder biso l'esclavagisme spirituel. L'esclavagisme spirituel, on te fait maté. Donc, bonito zalaka na oyo ya bamindele bayaki biso na fimbu. Ko beta bankoko na biso na fimbu. Maté na kanisi bo comprendre. Donc, mes chers amis, voilà ezali nyonso wana ne expliquer bino eza changement de stratégie oyo mindele basali pour te ba cause ba tromper vigilance na bino ba congolais pour te besoin na carte de distraction. Allez, tokei wapi tokei na katina na Iran na kati na Iran, États-Unis d'Amérique, na kanti bayo bazali ko yoka biso, bako na ndaka biso, bako na actualité, et c'est puis la bino boyeba, qu'est-ce qui se passe na kati ya Iran, na Israël. Ba Américain va intervenir depuis le matin, depuis 5 h du matin, ba Américain va intervenir, ba ki ko bombarder ba site na kati ya Iran. Na kati na Iran, ba ki ko bombarder ba site 3 sites. Oh, l'Américain, Donald Trump a décidé, il faut bombarder. Ah, mauvais calcul. Bandeko tango makamba nzambe komaka. Moto kotelema mananzela te. Makamba nzambe tango komaka, moto moko kotelema mananzela te. Voilà. Donald Trump au bien de cette terre, alors bagete, ba sioniste, ba bomise mokili, ba bebise mokili, ba juif, ba bebise mokili, non so tume comment na mokili, non so tengele bino na base ki bango. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, Israël qui est bango. Et balimba il m'a besoin de la troisième guerre mondiale pour te justifier faille na bango, échec na bango na monde entier, nengi ba échoué na makambu ya maladie au mangwele ba la ki biso na kawo na bango. Alors, nzamba lobi boko réussir tête. Allez, voilà petite puissance, na ba grande puissance l'autre kola. Grand prêtre Poutine a petite puissance, le kola na Kim Jong a petite puissance, na ba pays muso a petite puissance na Ibrahim Traoré a petite puissance na pays AS a petite puissance na Iran. Allez, Iran maintenant frapper bango. Alors Donald Trump a dit jamais pression l'équipe ma casse à tête, il faut que je bombarde. Allez, à te bombarder, ba site ya vide. Nzokate oyo nzambe a tchaki boko tchamo qualité. Oyo nzamba le baki ko protéger oko tcha qualité et donc a ko kalsute. Bake comment on ba site vide ba bombarder mais ba bombarder rien. Alors le lot ba iranien ba kani ba américain. Ba iranien ba kani ba américain kan si et sengena tele bino comme ba image comme ça boko yeba et loko nini oyo ezali ko lekela biso na kati na mokili oyo to sibino ke bitumba et comme les bossa ba porte na bino bolanda na bokebi nyonso parce que ba mususu barakata distraction ba kansaki ke oyo le gaga na Congo biso na ba mboka oyo mususu tozai parni te tozai parni tout le nzambe
tous les planètes pour te makamouzo, il y a encore, il y a ma casse, il y a ma casse. Elles ne sont pas Papiango. acte de provocation gratuite, mais une réponse calibrée, assumée. Il n'a pas réussi à détruire les sites nucléaires iraniens. Il a provoqué l'Iran et maintenant, le monde tremble. Il a annoncé une nouvelle qui a secoué le monde. Selon lui, les États-Unis ont bombardé avec succès 3 sites nucléaires iraniens. Il déclare que ces frappes ont réduit en cendres des installations stratégiques, affirmant une victoire éclatante contre le programme nucléaire iranien. Sauf que c'était du cinéma. La réalité, ces frappes n'ont quasiment rien touché. Les vraies installations iraniennes, enterrés à des centaines de mètres sous terre, sont toujours là. Pire encore, Trump pensait faire peur, mais c'est lui qui a réveillé un géant. Réaction directe de Téhéran à la télé. Chaque soldat américain est maintenant une cible. Et cette phrase qui glace le sang. Cette nuit, le monde entier verra notre puissance. Et il ne l'oubliera jamais. Les ambassades occidentales évacuent, les marchés plongent, les avions de combat prêts à décoller. Les lignes rouges franchies, Trump, dans son ego démesuré, croyait affaiblir l'Iran. Mais il vient peut-être de réveiller une force qu'aucune bombe ne peut arrêter. Calme et fini. Et ce qui vient pourrait tout changer. Il n'a pas réussi à... Voilà, mes chers amis, le danger est là. Le danger est là, et c'est vrai que ma souhaité Kango et ya. Bango va souhaiter Kango banani. Bon, le nyonso va créer que chaos dans le monde. On va créer que désolation dans le monde. Va souhaiter que to kene na 3G. Alors, souhait na bango et salaki yango yo autori okoma nango. Mais va penser que va calculer na bango et que ça la boité. Va qui trop sur na bango yango mo bango tâtonner, le va menacer Iran et Iran va ndimate va sous-estimer qui force à Iran. Et Iran aujourd'hui, Alexis Mokimo Bimbake, de quoi il est capable. Et les autres grandes puissances, oh bah monake, non, bah on continue encore. Ces histoires que nous parlons là, est-ce que Félix a fait yokango te? Est-ce que Félix a fait comprendre makambo yoto te? Même dès qu'on a tout un orgueil, s'il vous plaît, bah na mama Congo, on y a un pouvoir na Chilombo, botika orgueil, bomi sabino. Makambo qui est dans la vitesse, nous sommes en opposition, opposée. Nous avons dit que nous sommes en son amokili. On va dire que Félix est derrière Israël. Oh, Israël, quel Israël? Israël est maître Congo à genoux pendant plus de 60 ans. Et ce Félix a lutté, il est toujours parce que nous amène à y. Merci, Merta, Atilia va toujours avec Israël. Bon, moi, je vais analyser. Bato ba kokufa na Congo kozaka biloko kolia kozaka komela yo bité prenez tout moi bon protéger kanga Israël biloko protéger kanga États-Unis bon protéger kanga le reste bon bango bon la sacrifier la paix bino bango nyonso. Et bah ça les Nzambe sont avec lui pour l'encourager que pouvoir moza yo Nzamba poni yo zala malheur na yo ndango wana malédiction na yo tata maman yango wana. Ozo soutenir et l'autre ça va de près ou de loin. Ma beauté belé, ma famille belé va kokufa. Les collabs ozo soutenir et l'autre même besoin de la sangane morte va que non. Totika nzamba boyi makamboyo. Ton ba bo solo, mais nous ba solo té. Bozo continue à peuple na tant ya poisson. Tant mensonge, tant moyibi, tant le kuta. Et tandis que Batamu Kilimingi, déjà que non, en ce moment-ci, le côté on est insulté. Mais au Congo, ça passe encore. Mensonge au Congo, ça passe encore. Vol, détournement au Congo, tout est là. Et là, on va changer tel qu'il attend. Mais Bokeba, pour que Nzamba Zosala Yebi, Nzambe Aye, Nzamba Mokelabi, que ma belle wana Aye. Aye, tant que bateau lela, maïzo matabango, tant que bateau vivre dans la poubelle, dans la saleté, non sur bateau Nzamba Azotala, Azotala bino. Arrêtez la réaction de la population. Ah, papa, ezoko ya ndongo. Ezoko ya ndongo. Tant que le comment le bino kala. Ma faute est sopani, la montagne. Et si elle sopani, yo, bakumisa yo, zwa kena sens mata. Oko kitatina se yango toko vivre tolubela kibino bokeba mutu mo acha tembela Nzambe te Nzambe bacha nakana bacha kana tembete ba yo pouvoir na biso ba sacrifice ya ba sacrifice poto botonga Kongo tala bino
Comme on a histoire que, oui, grâce à cette famille-là, famille Tshisekedi, voilà, le Congo est très bien construit grâce à la famille Tshisekedi. Comme on a bilan, et la histoire que, oui, voilà, quand j'étais là, quand ils sont arrivés au pouvoir de 2019 jusqu'en 2028, c'est oh, bilan, chance, opportunité, wana, ya grâce na bango, au moins ndenge Congo est commis, ni tete bateau, ne Congo est comme boité, tokota la bilan. Alors, bandeko bana so mikolo Congo yango na lakaki bino ke nako ya pote na be ma vérité mususu o bombela bino. Alors, ntango infweni, ok, chacun de vous a Luka retour au bercail. Chacun de vous a Luka bankoko na ye pote ba batela ye. Ba bombela bino ngo, ba kosri bino koko na bino ba bandoki. Ba kosri bino ne nyoso, mais bango na bamboka na bango ba yebi valeur ba koko na bango. Ba yebi ba rituel ba salaka tokena na luka bino image moko bolanda na ke tokena nu na une chinoise oyo nazwa ki image ka par hasard bolanda ye azoloba nini Ok, neti yo boyo sambela bakoko na ok, neti dimanche okenda na église wana na ndako osambelaka bakoko biso tosamelaka chaque semaine bakoko na bino deya oyo bakelenge bango nde bosambelaka ok, merci beaucoup. Voilà. Ye wana lobi chinoise chez eux puissance na bango oyo ba asiatique mingi puissance na bango bankoko na bango celle ka biso ba noir comme ta ba noir tout ça ba idiot tozo ba teke puissance et donc bloquer biso tozo ko ignorer ba koko ya biso attends tozo ko ignorer bango freinage na biso ngo wana toko bela biso dans le vide toko bela ko sem dans le vide quand vous aurez ba mieto diate ngana sambela kite na zoke na ngali pananga te osengeli yango topoza be na Congo toza mwana na Nzambe osengeli kozwa plus que ça tokei bandeko tozeki bino image mosusu oyo ya kobisa bino ki ya solo makambo bino bomonaka na mokili boyebaka yango te ke mosusu ezala botala oyo totieli bino na image ezali roi Charles ya Angleterre botala bazo respecte ba rituel na bango mais bino so na bino boli te oyo eza kindoki oyo eza botala Charles. Roi Charles azosala nini bango bato bayaki na religion mama na ye mutu aya na bareligion nyonso na mokili ye wana bakolo bato basimba bamystique na monde bao baza na Angleterre bayebi oyo naza koloba bato basimba mystique nyonso na monde bango baboyo boyoka kuna bakisa modele na modele bango basimba ngo mais bango nde bato mpe bazali bato basimba religion bato bacréa barégion kobana Irlande wana lere bazalaki na royaume na bango tout ça babanda makambo ya religion oyo tocréé catholique oyo tokende baprotestant yango bairlandais bazalaka bango babota protestante donc c'est-à-dire ke ebanda nde na bango Vatican edepandaka nde na bango baza bachef ya Vatican bachef ya baeglise nyonso na monde bango Angleterre bato bacréa même kimbangiste oyo ya biso reine Angleterre oyo aza na information tena bisi bino reine Angleterre mutu acréa église kimbangiste pour nous distraire que non tocréé bango eloko eza proche na bango nde bando yoka kuma kimbangu basentir me nzoka te tout est là eza catholique c'est le christianisme ne va changer bino ba quelques mots ba bitete moko sa bango ka ndenge wana et ça continue parce que c'est la tête bokende église kimbangi tala baba mama batata pasi na pasi ba chemise nzuluka na église nyonso bato na pasi église nyonso na Afrique wana surtout na Afrique centrale bato na pasi ya pa balelaka mikolo nyonso Nzambe ayokaka bango te Saint Matthieu ayokaka bango te Saint Pierre ayokaka bango te ayoka bino te
Pendant que nous avons ma parole, nous n'avons besoin de nous pour rien. Bon, nous avons eu un zambo, un coco, nous avons belé la qui est, mundela yebiye. Mundela yebiye. Roi nobela ki bango, bon, qu'est-ce qu'on peut savoir pour la savoir nzambe ti. Pour te ban coco, nous avons yeba ki vrai nzambe. Nzambe ampungu tulendo. Ba yeba ki kobima na mwasa mutema be, ko yibelo ko muteza mabe, ko tankisema kila muteza mabe. Ba yebi. Bon, on laksa bango nini. Roi nobela ki bango, ba ah oui, ah, kopto kekaka, to mano ko saka bango, ke nzamba lobi boye to yiba ka bango. E ba tikala na ngona lelo pona, vous autres ba frères na biso ba sœurs na biso, bulingo yoka na biso te. Toko kabuka ka mungongo loba, bande ko bola to luka nzela nzambe, bolo yibo boye na bino ko ka nzela nzambe. Toko beta ka monolo butu na moyi, bande ko ba boya bi tete, makana mina pamba wana, makama pamba to yoka biso te. Ah? Keba, monolo betami, bute kote, bozaka na kati na zamba. Bozo luka na zamba, tondo les awapi. Lebi yoko luka ke, o tondo do, mute komi obunga nzela ko songa. Wako kuta biso bi tobenga ki yote. Tobenga ki bino ya pote ndako bazo kanga molili ezo kota. Boya ki te pona nini? Ah, botika le kula, to bosa npe bino. Botika na zamba. Voilà, on va comprendre ngo, nazo lubelango, à comprendre c'est bien. Oh, bon ko comprendre ngo, ah, et cause la passe mingi poete, nyonso tolobaki ezali koya mabe. Donc voilà, na katina makambo eza koleka na katina mukili ezali akoningana eza koningana na kata mukili pote bo batiaki tembe na nzambe ba comprendre que batiaka tembe na nzambe te bakomi ya kolela effectivement faut balela pote batiaki tembe nzambe yaki na bête de l'événement eza makaba nzambe te le bango bête de l'événement nde mutaza na sima Israël mutuni te bête de l'événement aye alobi te biso nde za bana nzambe obino bolandaka bête de l'événement yepe moto aye kopesa bino mangwele yenda bomi batu mingi na mokili nzamba tini bango bana na nzambe bo bande kona bango basi sa ndeko na mokili bango bana na nzambe obino olandaka yango kanda bankoko na bino sur vous ezalaka ngo wana pote boza honorer bozo konne ko soutenir bato ba beta bango fimbo bakata bango maboko batangisa makila na bango bakenda na mabele et bino boza na bango boza na simba eve na bango donc bozali ko encourager musala o bango batikela o ba bomela ki bango boza encourager koko na boza sengono pona ni ba divinité na biso ba kozala be sengono bino ndenge nini ba kopesa bino o bozo senga ndenge nini pote bozo sala musala oyo banguna na bango ba boma bango bakanga bango na munyololo bacha bango na babato bamemba bango balongola bango na ba culture na bango bamemba musika 12 000 km, 10 000 km, bakozo on esclave, bakoko wana balela. Soki lelo ba koko wana bazotala ni ah o mona na biso te. Mazo komisa bato ba neko maltraiter biso. Bato ba komisa biso tito za esclave na lelo na bamboka bapaya, likolo na bango. Me bana na biso ngo bakoko na biso yo, likambo nini? Ça fait très mal. Kombe ko sala très mal na bakoko na yo. Ko tira la gente. Un jour qu'on appelle Coco. Bah Coco est bon. Ah Coco la biso. Coco la biso peut pas participer qui n'a Kamango père. Tina 2025. À ça qu'il a quatre ma Kamango te. Il a pas contribuer à quitter. Ah maman papa. Fimu yo besoin. Fimu yo besoin. Bah Coco va rebondir yo. Pour de yo quelque chose moi yo to kanzeka yo tira yeba makambo. Oyeba kamote okoko soutenir bango. Tu tiens de connaître sur les rêves. Ah, papa, maman, étalio. Voilà, matondo, la binonion surtout, na temps alerte, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. Et là, on est la bison lobby. Na minuit, na 23h, na 2h, na 3h du matin, to yebite, là, on est apoya. Alors, to tchake lika na nzambe tata, a 5 bison na moko, a yoke la bison, bankoko, ya bison pe, baza kati la bison, to yaki na mboka mpaya, to yako luka. To bonde la bango, basala tuke, bazongisa biso, na berkai na ndenge sengeli to pisaka bango mabondeli epai na bango to sa bango vraiment to yaki pe surtout yaki ba mboko te de tonto yeba makambo nyos te to banoko yeba ngo to si bandeko donc ba koko bazala kati na biso basonga biso ti tozonga na ba mboka oyo ba koko na biso batikelaki biso Congo dans totela.
Voilà, matondo na bino nyonso bozalaki bande baltina suka, matondo ba grand sponsor na biso, o ba sponsorisaka chaîne na biso, matondo kati na bino, nzamba pambola moko na bino, ya solo papa na biso Michael Mukobo, matondo pa na nzamba pambola yo, matondo nzamba pa na yo papa na biso Willy Papa Willy na mama na biso Marina kati na Dallas, matondo epai na yo mama na biso Ana Lusakweno, Losako matondo epai na yo papa na biso Francis Bitodi na mama Bamika, Losako matondo epai na bino, Losako matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza, tomona ki on e bandeli, Losako matondo mama Fatuma Banza, nzamba pambola yo. Tonton Lema tobo seni yo te, Losako matondo epai na yo tonton Lema, Losako matondo epai na yo mama Mososo, Losako matondo epai na yo mama César, Losako matondo epai na yo mama Masamuna, Losako matondo epai na yo mama na biso Masuka, yo solo nzamba pambola bino bao nyonso bo contribuer na chaîne na biso. Voilà, totangi bakomo bakonda chaîne na biso to pesi bino nyonso losako epai na yo papa na biso Willy Kaenga, losako epai na bino bandeko na biso to moni ndeko na mama na biso Vicky aza na biso wana losako epai na yo, losako papa Willy Kaenga, losako ba oyo nyonso bakombo etambola tijili boso nzamba za kati na biso. Tozala bitumba boza la abonner au final la cloche à tout moment toko yela bino encore tout ça bino makamdongi ni effort tza ko kende na kati na mokili. Donc surtout ye lobi la unité na kanisi mercredi toko zanga te mercredi tozala émission na samedi o ezale koya kembo lokumu ezongelo bele moko tata to beta ba tondo kaka epai na ye abatela biso nyonso ingeta ibobo